Capage TV. Capage TV. Prophète Aza, Moutou Azo communiqué Maloba et Outina royaume Yanzambe. Donc, ce qui Moutou Azo communiqué, le col la prophète Azo Loba, Azo paie sa message. Donc, réputation Yamotindi, Ezange, Nzambe. Et puis, on a droit, il y a ko bakisate, il y a ko longolate parce que porte-parole à l'obaka au batindie. Et même bambiku di o bazalaka zalaka na banzela, ba créa ba église. Ba ebele ba comment sokola ba jeune fille, ebele ba comment sokola ba tukope sa bango ba chance, mais ami benga à la prophétesse, ba ko prophétiser le yo, ba pesio message. Et ça bien. Mais il faut au Luka, au bandako examiner. Papa Dalo, c'est quelqu'un qui voit. Alors, il y a prophétie. À Monaka et puis Marambe Komara. Donc, Sogo s'est retrouvé na yango, senga mawanzambe likolo nao, nzambe ago sopa mawanae likola vinayo. Nzambe so abengio, apesio don ya prophétie, ton ministère ya prophétie, il faut senga na nzambe et loko liboso sala, senga na nzambe sagesse. Nzambe apesa mutu ministère te po abando gérant oye na mwasi nae. A comme ça on le voit entreprise. Ce église des amounene, ce église des amouké gablo, ce église des amounene alimentation. Nzamba benga biso te to sa ba ligablo na ba alimentation. Nzambe a benga biso poto sale lae. Nzambe a pesi ba proposition. Abipona mamba basi kima. Parce que onction et ça la liboso moi cité. Grade et ça la liboso moi cité. Autorité et ça la liboso moi cité. Donc moi si azala ba pouvoir moko onzambe a chakatina yetalara muntu mobimbatan ba sala e mobala lala. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. On le dit comme vous n'avez pas. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le mobile de pain. Peau. Il n'y a pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, on a des solutions. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson il connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson il connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là papa 2 semaines. Ozala na problème yanduta, tampon. Tache noire, yo moto poswe comment yo lokola yangando, ba lia yo bambongo et papa maman fode te ba papa bomba bilongi, bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines. Na 2 semaines na pamba yo moni changement. Ozana besoin ba benda yo moi bassin, ba sala yo taille acoustique, ye wana docteur Brice Martina. Papa 2 semaines, boy kaya loposo ye oyo. Olingi teme tise, to yo lingi bonong na yangolo, bo tala ndenge ya sala kabato. Papa 2 semaines, aza fin. Azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te. To zabongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba. E bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote. To zabongo na Njule Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzao numéro 28 oza mobimba. Boy kaya le poso ye oyo il connaît le poso lui connaît. Papa 2 semaines. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé.
Avec GTSB, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci et bienvenue chez nous. Merci d'avoir union ensemble. Parce que dans Rabisso, Bozana Bisso ensemble, Bozana Bisso vraiment ensemble, Bozana Bisso vraiment ensemble. Et ça, la Rabisso vraiment bien. Et puis, ça, Bisso plaisir. Sans clash, sans ligne. En tout cas, Bozo fortifier Bisso, Bozo partager l'émission à Bisso. Tozala qui a dernièrement, na prophète Dieu béni, Tozo Ngina Sousou. Et ça, la Bisso vraiment bien. Bazo Benga, ba réaction, ils allaient bien. Et ça, la vraiment bien. Nzambe a pas bolabino bozo soutenir basali na Nzambe bozo yamba vraiment la bonne nouvelle na ndenge longo bani to ebi ke ba misus bazali na kolemba ba misus bazobet sama mabaku mais en tout cas ceux qui vraiment otale la Nzambe ceux qui vraiment okendaka prière pour na pasteur te mais pour na Nzambe wa kufela biso na ngomba Golgotha so ebi ke diable azali couper sa distraction na église talela kaka Nzambe. Bienvenue papa et puis bonne évolution, ça va? Ça va très bien maman Kapache. Nzambazo bate la biso. Nangolupe grâce na tout le monde dans le boko na jour après jour. En tout cas, ça va vraiment. Bato bazo landa biso ba misu bazana bo pito, ba misu bazana ba problème, ba kaiza vraiment ebele. Okoki ko esa bango nini. Donc à tous ceux qui sont en train de nous suivre, Rose en a problème, Rose a malade, Rose a la abattu dans la situation affectée, je suis en train de vous rassurer que Nzambe a sali opportunité au dans émission Oyo parce que les lots les hommes colonayo il y a divorce entre vinayo na problème aux autres dérangés entre vino na malade aux autres dérangés les appels à misusu baza battu pour répondre bon négativement na mambetali ba mikanda na poto et tout mais je peux te dire zana kondima tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je crois les lots à la fortifier et avant fin émission oyo au monde loboko nzambe avant fin émission aux à la guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir bazolanda biso en tout cas prophète Dieu béni. On a eu prophétie eza nini et puis na nini oyo mosali na nzambe fo apesa mutu prophétie. Prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 14 tant ba la prophétie eza message au nzambe apesi na mutu po mutu a communiquer na batu. Donc prophétie est un message de parole ou nzambe nzambe nde apesi yango mutu po nzamba prophétisa te po nzamba za prophète te
nzambe alobaka. Soki maloba ya nzambe ebimi na munoko ya nzambe ebimi na munoko pardon ya mutu nde ba bengi prophétie. Alors prophétie eza message outi pa nzambe pona bato, c'est-à-dire mutu o nzambe a confia rôle ya kopesa message wana nde mutu wa bengi prophète. Prophète siko par définition prophète aza porte-parole ya nzambe. Ah, lokola papa Nabiso Patrick Mouyaya a joué na communication ya présidence. Donc prophète Aza muto azo communiquer maloba et outi na royaume ya Nzambe. Donc soki muto azo communiquer lokola prophète azo loba azo pesa message, donc réputation ya motindi Ezange Nzambe. Et puis on a droit ya ko bakisate ya ko longolate parce que porte-parole alobaka o batindie moni nde yango prophétie. Et ça ce qu'on a rôle ebele. Et ça na rôle ya ko édifier batu, ya ko consoler, ya ko annoncer makambu o ezoya. Nde yango prophétie. Donc voilà en gros prophétie Zabongo. Siko na baka otomona halem susu au petit olobi le mo la prophétie mais pandi famille olobi prophétie mo boy et affecté la mususu ba bazali kotala na ngé caméra kota na kati l'église prophétie en tout cas comment ça là vraiment kitoko côté OK pour le bani net na kawana. En fait faut bat bayeba que prophétie est dans la source belé. Prophétie et où ta premièrement panzambe prophétie pe et que tu as kisi. Prophétie pe et que ça na esprit moko ya séduction o ezana sima pona ko sanini pona ko affaiblir kondima ya batu. Prophétie pe et que uta na nzela ya bokoko moni parce que ezana batu oh c'est vrai que bala sous nanzela te bambikudi à l'époque ezaka soko zota mona ba arrêt de bis o mona batu mo ba telemana ba tal samaboko o pesi loboko ba tala yo ba ebisa ba bia oza ba chance oza un problème boye ba voya bambikudi auto benga bambikudi donc bango nde mutu ba ndé ko bango ba na ba source o esika bazwaka donc molimo ya Python et qui est révélé comme dans Acte 16-16. Acte des Apôtres, chapitre 16-16, la Bible dit que Zaki dans moi Simoko, Azalaki, Koloba, Azo prophétisé. Mais la prophétie n'a Zalaki pour un commerce. Donc, moi Simoko, latissé moli moi Python pour abanda ko annoncer makambu. Makambu o azoloba, eza makambu ya solo. Makambu o azoloba, eza makambu pour na ko édifier batu. Mais ce que le problème est zanini. Makam o sala eza commerce. Donc eza na batu moko batie esprit wana pour asa la bango mbongo. Yango ton Paul a ko détecter que moi sioyo aza molimo Python. Pour makam o moi sio alobaki na acte 16-16 eza ya solo. Alobi ba Paul baza basala nzambe. Boyo kabango. Moni dans ma capacité ba prophétie pe o alukuta et koki pe koloba pe mamba solo. Et lobi nango pe makambo solo mais source eza bienté moni donc prophétie o ezo panza prophétie na Bible et raté pour panza nzamba ko séparer batu mais nzamba divisa batu te moni a séparer Abraham na Lot mais a divisa bango te preuve yeka o a séparer ki bango donc nga ko tumba Sodome et Gomorrhe ba ange na ba lekika na ndaku ya Abraham et pour moni Abraham abandi ko intercéder pour Sodome tumba mate bien que Benjamin bazai ko donc prophétie o nyonso ezoya na idée ya ko panza na idée à détruire même na idée à que au moins na azandoki bokabolé na ba parents ba te belé baza victime ya makambo parce que ce qui nzamba talisio que moi na oyo azana kindoki c'est que nzamba pesio makoki ya ko délivrer donc oko kabolé na ba parents na été ozana makoki ya ko délivrer moi na wana ndelo ba baye baraté parce que nzambe akoki jamais ko lakisao eloko oyo ayebi ki apesa ono makoki ya ko sala ngote to ya ko arranger ngote donc tant abimeli Moïse na Josué na Exode chapitre 3 ayebi Moïse que na pesio responsabilité ya ko bimisa bana Israël peuple nanga na Égypte
ti amena bango na Canaan. C'est-à-dire nzambe o apesaki Moïse vision wana, apesaki mission wana, apesaki pe makoki ya kobimisa bango. Donc okolo bate que oyena prophétie pona ko panza wana eza na ba source mususu. Et puis to bosana te lelo ba charlatan ba komi ebele. Et même bambiku di o bazalaka zalaka na banzela ba créa ba église. Ba ebele ba comment sokola ba jeune fille, ebele ba comment sokola ba tu kopesa bango ba chance, mais ami benga à la prophétesse, mais soko yeba prière et pas naie a sokola batu. Oyeba prière et pas naie a sokola pi a pesa yo ba poudre, a pesa yo ba biloko pona okanga mobali. Pona osala bo e ba jeune fille ebele balonga ka so balonga poto ba ye azaka na mama na mo bo na selemba azaka o mama prophétesse eza bambikudi. Non, donc prophétie eza na ba source ebele. Source ya esprit de Python, eza pe na source ya Saint-Esprit. Alors mutu oba prophétiser pour naye. Il faut azala na esprit à discernement. Esprit à discernement eza le roi Tami. Eza roi Kiyungulu Tami. C'est-à-dire on nyonso ozo recevoir et les kanatami. Oyo ya bien et tikala et puis oyo ya mabe et pardon oyo ya bien et kita oyo ya mabe et tikala na Kiyungulu. Alors batu il faut ba banda ko bondela. Ba ko prophétiser le yo, ba pesi au message. Et ça bien. Mais il faut au luka au banda ko examiner. Monelo batu ba ko karaté Bible et pessibiso makoki ya ko examiner prophétie mais et pessibiso makoki te ya ko mépriser prophétie. C'est-à-dire toute parole que tu reçois avant au chango au bando ko chango en pratique, il faut examiner. C'est le fait d'examiner qui ouvrira ton esprit et puis même on a discernement. Ok, au discerner au lobby ah ok. Oh papa lobeza solo. Oh papa lobeza solo te. Et ce qu'on a esprit à discernement te, nyongo moni ba jeune fille mususu akenda obonde la pas pasteur. Pasteur a memagé na chambre mo ake o sokola la fille atikali nu ba bande o sokola ba sokolier ba parole huile ti elle va se rendre compte que comment là on a pasteur au nom de la prophétie. Mususu abimi libala na au nom de la prophétie. Donc la prophétie a pour but d'annoncer, d'avertir et de consoler. Neba objectif selon 1 Corinthiens chapitre 14 de Bible Tchelibiso. Ok. Tu vois une prophétie à propos de la biso Roland. Oui, ça dit vraiment que biso koutouté, petit peuple koutouté, mais mi kondi bato alikolo. Batala mimi suppose on a 3 candidats wana. Chaise roulante, moko na cercueil, moko boye. Attends que prophète, ok koloba nini pona yo. Tango monakiango et puis au tarakiango. Ah, je crois vite fait. Papa Dalo aza papa ototikali na mboka na biso pas un modèle au lelo sotali ministère na au mona aza na scandale te aza na tâche te et puis akoma ngapo na ngakoma le sujet de prière nzambe sunganga na si sa course nanga le quoi papa Dalo et c'est quelqu'un oya que na façon na ya olobela nzambe mutalobelier nzambe o alobelier akokisa yango soki nzamba kokisi yango ata lelo te lobi e koma mais il y a aussi possibilité za na place ya ko critiquer ya ko luka ko banda ko bondela ko makamba bongo e komate parce que prophète a solo azaka ote aloba mambo kokisami okipo loba pe makambo mais na prière nzamba changé nzamba sopi mawanaye et salinini makambo changé et ça le roi Ézéchias Esaïe a ko annoncer kufa na ndaku na alobi o kufa mais Ézéchias la Bible dit abaluki atali mur abanzo le nzambe nalina kufa mabeza nzambe sopa maona likolo avinanga sopa maona likolo nanga kanisa bolamu la Bible le dit le prophète Esaïe a quand même na centre ya terrain te nzamba zongisi alobaka bakise les 15 ans moni donc batoupe il faut pas développer maturité prophétique wana ya ke nzamba ko loba
alobi mais bondeli so nzambe pas changer exact que o na deux langages o yoki nzambe dans ma salle alors na ba concerné o ba se retrouver na prophétie wana ngelo na senga bango ba banda ko senga ma nzambe liko na bango ba bando senga ma nzambe liko na bango parce que papa Dalo c'est quelqu'un qui voit a don il y a prophétie à monaka et puis marambe komara donc soko se retrouver na yango senga ma nzambe likolo nao nzambe ago sopa mawana ye likola vinayo. Merci en tout cas tozo continuer et puis otala ki pe o ya loba ki pona Michael Ambaye selon yo ko loba nini en tant que prophète et puis chrétien ce qui frère Mike Azolanda. Ah d'accord, par rapport il y a frère Mike je crois que il faut asala maloba au papa lobby. Et puis deuxièmement, ngamo pe écoute l'émission passée, na ba que à côté retraite, à Lukelo Nyanzambe et lobby na bonde la ponaye, na ba 20h pendant que je priais pour lui, Nzamba bisanga à côté prière, azala sincère. Omoni basenga Nzambe pardon te to basenga na mukili mutu pardon te po osala makambo sila. Mais basenga pardon aux assure que pardon aux osenga ils ont la capacité ya ko changer yo moko mutu aux osenga pardon ko osenga pardon te na salo mabe limbisanga mama kapache lobisu na sala pardon et changer ngate pardon il faut banda ko changer ngai mutu na osenga yango eza bien et na mona nzamba bi soki réellement asali nini wana bien moment ya repentance bien aluka musal na nzambe sora zana makoki ya koya même kinte akotindela musal na nzambe wana biye a prier na ye et tant ou aussi sa prière wana qu'est-ce qui va arriver? Je vois Dieu restaurer cet homme à restaurer ministère na ye à restaurer même foyer na ye. Nzamba restaurer foyer na saison azolekisa nzamba restaurer na ba domaine nyonso c'est vrai que c'est impossible na miso na biso batu mais saison azoleka nzamba te yae Dieu va restaurer même sa famille. C'est possible. OK. C'est possible. Ceux qui aleki na repentance sincère. La serpe à l'équipe na repentance sincère. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et pourquoi aussi tokolo bake Nzambe a un calcul nae au batu bako monate. Pour Nzamba permettre scandale pe comme là peut-être pour équilibrer makambo bango mbale bazongana. Parce que moi je crois toujours à ce couple. Rien n'est impossible à Dieu. Bah sa repentance sincère et ayoka pe munga nzambe nzamba lobela ye. Vraiment. Merci Motola Nzambe en tout cas Nzambe apambola yo. Amen. Ceux qui bolanda yango dernière place aux Ali. Papa Mike place aux Ali et que ça là vraiment bien parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nani ako contredire voilà lelo vraiment to ko fanda na nini parce que to comme déjà la 4e émission na biso lelo to ko fanda la vraiment nini o ezali ba sujet na biso et puis ngana ko na sala ka ba question réponse na nga. OK. Et le na avertir parce que mission est vraiment que ko lengela batu na musala nzambe oto sala mama kapache nzambe soka bengio nenga pesi biso responsabilité na Éphésiens abi abenga biso nyonso abengi biso nyonso na otanga ngo poto ke mbangu na Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. La Bible dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Dans les 5 ministères onzamba pesa biso. Apesa biso to exercer en pona mission moko quelconque. Nzamba bengayo oyoka munga nzambe na maloba pe na mission onzamba pesa dès le début. Yangonde faut landa kosala. Amen. Il faut landa kosala pe alobi na ba oyo ye moko nzambe abenga. Nzambe asala nini a glorifier bango. Naba oyo yemoko nzambe na Notangango, Romains chapitre 8, le verset 30. La Bible dit ceux
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, Nzambe o abengayo, yemoro ana makoki yako justifier ministère na yo. Yemoro pe ana makoki yako glorifier ministère na yo. Parce que le ministère ba erreur est zébélé. O batu ba yebate. Le jour où Dieu t'appelle, ou le jour où Dieu te donne le don de la prophétie, il faut aussi un Nzambe sagesse. Nzambe so abengio apesio don ya prophétie, ton ministère ya prophétie, il faut un Nzambe et loko liboso sala c'est un Nzambe sagesse. Pourquoi? Parce que tant tu recevras la prophétie, tu recevras la prophétie et yaka sous forme de vision, des impressions du déjà vu. Omoni okozala na batu ming ope bana don ya prophétie okozala au lekisi journée mo tu te dis on disait dans mona journée et comme là déjà voilà on disait dans mona makambo c'est ce qu'on appelle les impressions du déjà vu. OK. Omoni donc mutunyo so oblo wane comme la ana don ya prophétie. Okozala même nandoto o lotaka o monaka et tant o loto o mona bongo eza biloko ekoma eza déjà que ozana don ya prophétie, sauf que don ya prophétie ba cultivaka yango il faut kolisa yango wa to lebelango na émission elandi. Alors sonzamba bengio apesio likabo prophétie yo senga na yesko sagesse pas ni sagesse parce que prophétie eko bomisao prophétie eko lekisao pour un faux prophète. Tandis que Maram Ozolo Beza solo. Dans le livre de 1 Samuel, Nzambe a pesi Samuel mission à Kendeko oindre nani David le roi. Mais tala David, Samuel a commis et pas David a moni Eliab. Atali masnae, atali morphologie a dit certainement Esaïe. Alna oindre Nzambe a Esaïe était. A raté bon pendant 7 fois jusqu'à ce que Nzamba lobi bino batu botalara o ezo frappé na misu mais Nzambe natala o ezo frappé na mutema. Cela veut dire okoza na don na likabo ya solo mais soki osengi Nzambe sagesse te ba prophétie non eko bando leka à côté po yo otala na misu. Okomona mutu moko munene otalika morphologie ne obi maman aza na mbongo maman nazomona boye Nzamba bo pesa 2000 oh nana ngote na musala te po otala ozo frapper na misu omoni. Donc tant Nzamba bengosko message tant aux orango pa Nzambe message ya kabongo sous forme ya ba vision des impressions du déjà vu. Alors ton message ozo yambango bongo soko zasko na sagesse oyeba ndenge nini Yakobi Misayangwano moni bato belé ba message même pour la nation bazwa kongo en considération parce que c'est des gens qui n'ont pas passé par au basenga Nzambe sagesse te basenga Nzambe dont il y a discernement des esprits et puis sagesse ya ko communiquer message parce que message au pesa na mutu et ça ndenge monter na message au pesa na chef de l'état et ça ndenge monter na message au pesa na autorité. Donc, sans ce qu'on a sagesse c'est pour permettre yo neni au banda communiquer. Et ça très important. Deuxièmement, dans le ministère, à chaque fois que son Nzamba bengio dans le ministère, il faut yeba. Dans le ministère nyonso, et ça na bitumba o ya accompagner le ministère wana. OK. Nzamba bengio, OK c'est bon mais avant au kota na champ bando sala na champ de tir il faut yeba bitumba nini et accompagner ka ministère au nazanango et ça très important et lo ba jeune serviteur et belé le lo ba yebité en wana so Nzamba bengio ozalo roi apôtre so tangi na bible oyeba ke bitumba ya ba apôtre et za bitumba kufa ba apôtre ba vekara pendant très longtemps te. Il y a un esprit de mort brisque ou encore de mort prématurée et landa bango. Sotali na Bible ba apôtre nyonso ba kata kata bango ba mitu. Omoni ezaba bitumba o elanda ka ba apôtre. Parce que ça batu baya ko bâtir et bateau bara ko bâtir et ça batu oyo ba esprit et ça la nini et combattre bango. Yango moni Nzambe apesa mutu ministère te pour abando gérant oyena mwasi nae. A
comme ça on le quoi entreprise ce église eza munene ce église eza muke ligablo ce église eza munene alimentation nzambe benga biso te to sa ba ligablo na ba alimentation nzambe abenga biso po to salela ye parce que yoka ce problème ezaka wapi tant nzambe bengi yo il faut yeba combat nini oyo au combattant et landara ministère na yo pour obanda ko collaborer na ba ministère mosusu yango ba église eza le roi Bethesda. Dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible dit Bethesda a 5 portiques. Eux bandé ko permettre ba malades ba kota de partout. 5 portiques. Bethesda c'est l'image de l'église et le portique c'est l'image de ministère. Comme une église a 5 ministères. Et aujourd'hui il y a des églises qui fait fonctionner que 2 portes. Ba ministère mususu ba reconnaître ngoté. Et pas la bango bandimela kaka ministère évangélique, prophétique bandimela apostolique bandimela. Or le 5 ministères, le ministère apostolique, net papa nabiso Roland Dalo, dominé à travers un prophète, à travers un pasteur, à travers un évangéliste. Pourquoi? Parce que le ministère apostolique est roi Musapi Oyo. Musapi Oyo est la possibilité de toucher Musapi Nyos. Vous voyez? Et quand je vois le pasteur Roland Dalo, l'apôtre Roland Dalo, je me dis, il a compris parce que le ministère apostolique, c'est ça. Et très souvent, le ministère apostolique marche avec le ministère prophétique. Au moins des alara. Au moins des alara. Donc, bah, travailler tout le temps et tout prophète a aussi une partie apostolique et zakatinae. Et tout apôtre a une partie prophétique qui est en lui. Et donc, dans les 5 ministères existants, c'est le ministère apostolique qui touche tous les brèches. Et prophétique et collaborateur apostolique. Alors, si vous collaborez, vous avez empêché la grâce, vous travailler dans l'église. Il faut collaborer avec les 5 autres ministères pour aussi la force il y a église na yo to un ministère na yo donc combat ce qu'il y a ba prophète ezarani ba prophète baza beaucoup plus combattu na ba Jézabel combat ya prophète ezara moisi gloire na mbongo yango moni Moïse tant comme nzamba monika comme très élevé ba komo kanise le roi nzambe gloire eleki nzamba retiré na mokili no moni ba Eli ba bunda ba bitumba moko ba prophète bazalara combattu par des femmes. Et quand Dieu t'appelle dans le ministère prophétique, il faut banda ko senga nzambe capacité ya ko gérer mbongo ya ko gérer gloire vis-à-vis ya mukili et puis nzambe a peso makasi ya ko banda ko gérer même basi yango mona ba dégâts et beleza na ministère prophétique eza lié au moisi eza makambo banda depuis Bible eza combat ya ba prophète combat ba pasteur ezalara combat ba pasteur ezalara réputation. Ba pasteur baza ba berger ba vandaka na ba nyama et ba nyama nde bazala wana à chaque fois ba nyama bazara vikoza kati na bango un ozo solo na bango deux ba saleté na bango na bilamba na ezala donc mon pasteur après ba cure d'âme azo ba problème pour combat ba pasteur ezala yango il y a évangéliste na ba docteur une émission prochaine pour te gagner temps. Alors soki nzambe abengi yo il faut olonga biloko misato il faut longa gloire olonga basi et pour longa mbongo soko longi biloko wana nyoso misato mama kapash nzamba kumisama yango moni nzambe apesi ba proposition abipona mamba basi kima parce que onction et ça la liboso moi cité grade et ça la liboso moi cité autorité et ça la liboso moi cité. Donc moi si azana ba pouvoir moko onzambe a chakatina yetalara mutu mobimbatan ba sala e mobala lala. C'est-à-dire une femme aza patiente, moi si azara déterminée et puis moi si ayebelo kwa kozwa même kata mbali au moins mobala ayebité. Tala mari amoni abazana fête masangesili mais abengi Jésus. Alobi fête masangesili. Tango aloba bongo aloba ina ideni. Po Yesu azwa mbongo
aso mama sanga. Non, la femme sait ce qu'elle peut prendre chez toi. Yango basi o baza basi moko prophétique, baba la ramibalité par rapport à apparence physique. Moi si o aza moi si a molimo, moi si a vision, abala ramobali par rapport ya o eza na kati. Moi ça kota la oza pauvre mais a mona na yo lobby oza mutu oza positionné yango moni Michelle Obama. Tant mona Obama abika muto yo lobby à cause de la boue. Et pour rire, bakutana na Obama na nini na baké na restaurant moko boue, bamoni serveur et Obama ebisi à lobby. Ah, c'était l'ex de Michelle Obama. Obama a ebisi à lobby. Ah, donc so bala na ngate. On ozande moi si serveur o Michelle lobby tin. Ce qui serveur o bala na nga anaza la président. Donc c'est-à-dire une femme prophétique, une femme apostolique ne se met pas en relation avec n'importe qui. Moi, c'est Aibelo à cause. Tout à l'heure, on a Bible pour comprendre avant n'a pas so temps y a ba question, pour te chiter. Na Bible, eza na histoire moko na Genèse. Genèse chapitre 38. Sobotani ne bandeli tina suka, bomona babeta histoire. Histoire ya roi Jida na Tamar. Roi Jida azaka na bana na ya mibali. Onan et puis na Shela. Sko Tamar abimaka na Yaya. Babandi Yaya kufi. Et loi ezalaka pour na bo continuer comme ça descendance, so Yaya akufi, il faut moi si akoma moi si aleki. Ainsi de suite. Mais Tamar, tant abimina Yaya akufi, abimina leki akufi. Et puis c'est ce qu'on banga na famille. Balbi moi to pesaye moi na biso oyo yami balé azate. Parce que tant où Yaya akufi, akoma bimana Onan. Onan à chaque fois que babanda ko s'accouplé. Pardon, à chaque fois que babanda ko le kanaba acte na Tamar, abanda ko boya semence na ekota. Et pas Tamar abanda ko boaka libanda na mabele enzamba yoko boma Onan à cause ya acte wana ba système onzamba pesi bango semence pour banda ko produire bango ba komo la semence wana pour na ba plaisir pour na ba mbongo ezaba batu oyo kanda ya nzambe zalaka likolo na bango nzamba boma bango nzamba boma Onan pona yango. Alors papa sikoyo roi akomo banga alobi mwana na ko pesa ye na ninte po azoboma bana na ngai na ko banga wana yazaki veuve. Et puis avant obala oki obala te faut zala bongo ti ozwa ninde papa ebisi Jida ebisi Tamar azonga epa na bango. Donc Tamar azongi pa na bango baye ko informer Tamar que roi azoleka kende na voyage moko boende. Tamar alongoli voile na ye. Il y a ba veuve, ouais bande ko identifier ba veuve à l'époque, à latis koyo voile ya ba prostituée. A telemi tala pouvoir à moi si. A telemi nanzela. Roi Zoleka, roi azui mbala moko Tamar. Ayebaki te keza Tamar, azui Tamar, ba leki na acte. Après avoir koleka na acte, roi a promettre Tamar ka kozonga. Tamar a ebisi alobi nini ezola kisake okozonga, il faut tikelanga biloko. O ezola kisake zonga nde roi azui ceinture apesi Tamar, azui nzete ya ba roi, apesi Tamar na chapeau, roi sa nini na so, roi sa nini akei. Na ministère, il faut ba jeune serviteur bayeba que moi si ako boto lao likabo onzamba chakati na yo. Moi si ako boto lao parole et ça na batu babanda côté à sanctification baté à kango sous les lotés parce que babanda ko bimana na basi à église. Moi c'est église a boto la et parole à sanctification avant de la keka liboso. Moi até à sanctification exacté. Moi até à adultère exacté. Moi até à contre infidélité exacté. Pour nini moi si a boto la so pour na roi Jida. Moi si a boto la e kan a boto la so pour valider makambu yo na ministère no wabotola oni batu mususu pona mbongo botola bango vie à prière
bato mosusu pour na gloire à mokili et sali que moyen ateya nenga banda côté ezate moyen aluka nzambe nenga banda ko nzambe ezate maman capable est-ce que oyebi que ça na ba serviteur mosusu lelo kilt ne pene sili atikali ye moko ako vanda te na bureau apé nzambe merci pour na ba miracle apé nzambe merci pour na ba prophétie ezate et puis aoki jamais ko bonde la pona yango à cause ya mankiona so eza loko ezo valider makambo so eza signature ya ministère quand eza na autorité ba ko bande ko sala ngo pona ko attacher so mais ce que ba botoli roi ba ko apprendre que Tamar azana zemi 3 mois après roi lobi bo bengi sa poto bomaye Tamar a na zemi roi de Asalaki jugement mais yokasko tellement que babotoli so Tamar alakisi alobi ezaya yo po olakaka nga kozonga mais ozonga to monana te ponga na zalara kuna te tala biloko tikela nga abimisi kan abimisi so abimisi na corde roi alobi mwasi oyo azana faute te faute ezaya nga moi akata jugement ezate ndo moi na église ebele mutabanda na mate ya sanctification mutabanda na mate ya kobanga nzambe mutabanda na mate ya azobanga nzambe lelo akotisi posa mbongo lelo partenaire moko vandela en église aza polygame tellement kapesa mbongo moi ateya ezate moi asunga ezate bazuka responsabilité bapesi nde boye lelo église poison ekoti nde lelo bo une église ko mama ekoti nde lelo bo une église eza au côté ya boye muto se retrouver na mateya a créer ba faux compte a comme ko finga mutu au côté ya boye alobi aza rebelle batu bo supporter lisusu vérité te mais yoka o bible lobi poto to na sisa awa yoka o bible lobi na oh Jesus. Merci Seigneur. Bible lobi na Esaïe. Na Esaïe chapitre 5 20 à 21. La Bible dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le mal et le bien mal. Je répète, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient être intelligents. Et ça, la batu mususu lelo après maté ya boye. Bango bamona kamabe omona bona ba commentaire bamona kamabe po balingi lisusu vérité te balingi lisusu lumière te sozote ya matea contre phénomène man qui on a na église lelo babandi ko attaquer yo mais soki yo yebi ozo saleza nzambe po nini et soyo so muta lobeli man qui on a directement bo identifier man qui on a na mutu moko c'est que bino moko boyebi ke bo sa man qui on a so les abinoté. Faites votre travail. Vous voyez, donc il y a un des oboma église. Merci. En tout cas, merci prophète Jean-Médi. Dans la Diopena bien, dans la Diopena très très bien. Si quoi, tozo qui est déjà la souka. La piste de solution nini o yo pesiba na nzambe par rapport à la prédication parce que le kolobi est vraiment très important. Okoki kolobela makambo mususu te l'église pour batu oyo bayebio si bakoisa bavanda toujours liboso okomi na posa ya kolobela makambo oyo kaka ekosepelisa bato bayaka na epa na yo culte. Et ça vraiment très important. Et puis ba piste de solution de la lobby okoloba nini pona bana na nzambe puis corps du Christ et landio na émission alelo. Ba piste de solution eza bana na nzambe il faut ba bondela pona batu oyo bazokamba bango. Amen. La Bible dit que l'esprit rend témoignage. Donc c'est-à-dire église place na zo kende okoma kuna ndenge nini oyebi eloko esala que Caïn aboma Abel babomela ye na bergerie te babomela ye na champ aza berger mais a se retrouver
na bilanga ndenge nini yo bokolaka bibwele mais on se retrouver na bilanga nde place babomela eloko ezosala ke batu lelo babando comprendre makambo te eza place boza yo pena place okendaka église deja vanda o prier olobi nzambe alakso état d'âme ya mutu impozako maboko olobi nzambe alakso état d'âme ya pasteur. Parce que les lots qu'on se le dise, ils ont un pasteur qui travaille avec le fétiche pour avaler les esprits des gens qui viennent à l'église. Nous avons mobimba aya église depuis aya. Problème nae a Bossana, vie nae a Bossana, makambo libala a Bossana, a Komarara, daddy, pasteur, fader, et ceci a Bossana. Pour nani ba pasteur lelo. La plupart des pasteurs, il faut ça la repentance ya solo. Même Mboka, ils en ont besoin, pasteur, foukama, bando senga pardon, politicien, bando senga pardon. Mutuna domaine nae, bando senga pardon. Pourquoi je l'ai dit, maman Cynthia? Parce que la façon à fonctionner à basala nzambe belé et comme ibongo, PC secret. Ta loge et tant à côté ba pesier bakisi on est au sala que même na ba service à Seine nde place ba ozo bandi mebele yo mona que omeli Seine o et loko aneza travailler tant omeli ango c'est-à-dire omeli pasteur na yo omeli pasteur donc yo ozalomoni pasteur na mabe otikalika fan. Et à la pasteur à Saline, au Tiraliga fan. Voilà pourquoi avant chaque chose, il faut prier. Amen. Senga nanzambe atali sayo état d'âme ya muto azo kambayo. Yango batu mususu pe. Il faut babanda tant ozo discernement, tant ozo témoignage ya esprit. Ya muto azo guider yo. Ya makambo azo le kan église na bino. Ndenzamba o guider parce que tozana maele nzamba pesa biso ki fanatisme ndezo boma église. Nzamba benga ba pasteur, abenga biso ba pasteur poto bâtir ba fanatique ta, mais nzamba benga biso to sala ba disciple ya Jésus. Amen. Ba disciple à Jésus. Mais pour l'année le toto comme ça ndimi on nzamba pesi biso ba fanatique. Lelo ya que basalo likambu ale otindi mundimi na yo bo salela ye ba live bo attaquer ye bo sala et puis bango pe ba osala ezapo ba dominant esprit na bino ba vala ba âme na bino ya on ba pasteur rebelle lelo so azo prophétiser a exiger mundimi regarde-moi fixe-moi les yeux bo bando zo ba information par rapport ya biloko ezana nzoto na ye et lelo na pe ça quelques signes pour détecter phénomène qui on a 4 églises. Après nous on continuer dans la série oyo. Le loboye nous avons déjà préparé pour na bitumba par rapport ya ba message. Donc ba bitumba nyonso o ba ko bongisa ba piège tout et tout. Et ça blo mo boye. De ana leketa pona. Na bi ganza mena zo battre la biso. Comment fait-il que au semble en église à un moment, beaucoup de remarqué dans l'église que le pasteur a commis opérer dans la dimension où Azala en côté. Et ça pour à côté retraite, et ça pour à Tikivia Kindumba, et ça pour à se repentir, non. Mais beaucoup de gens ont prophétisé. La dimension moi makasi parce que on ne devient pas voyant. On est voyant. Donc tout celui qui n'était pas voyant avant, bon on a opéré dans la voyance et ça batou soit à côté to à comme triqué na obazo benga mankiona et na sepene monsieur za linga la po et soukaka na communauté. Alors batou o azo prophétiser les ba prophétie à makasi maman Cynthia bon remarquer et ça batou oyo bazala en église wana te baye koya bilonya sika boyebi bango te nde baye en église. 2 batou wana après prophétie batika la en église te bakendaka wapi parce que je suppose ngana na problème na en église na biki et bon na kende na changer église non tika la na me makutu famille nga et yana mais batou wana bazala en église te aoyana bomonier
bomone ka jour à liboso bomone pe ka jour à témoignage après et si libotika la monnaie sauté à quel libéla au moment où collaborateur na yo azana ba problème pour ni au mona ngote pour ni au prier la bangote babana na yo au prier la bangote. Troisième signe na suara wana lelo na développement après. Troisième signe batu wana nyonso bayaka ezaka batu mo bazana ba vie reculée. Et puis ça batu ka ya lingala bautaka ba selembau bautaka ba Congo sotalier o moneke mutu o aza mutu anzala. Les gens doivent réfléchir. Quatrième signe batu wana nyonso pona nini sera ba prophétiser les bango. Il faut pas passer bango mbon. Oh église bopambolae. Oh ba maman boya opambola. Pona ni so ba prophétiser les protocoles. Pona ni so ba prophétiser les mutupe o ana mbongo. Bako sala bilo a bongote. C'est la façon de masquer le paiement de ces gens-là. Alors, ce sont des choses qui ne sauvent pas l'âme, mais ça détruit. Moutou déjà a joué un rôle, il y a manquiona. Moutouana a otikala on dit l'année prophécité. Attendez. A otikala on dit la prophécité. Merci en tout cas, Dieu béni, Chile. To comme la souka, Moutouana Nzambe, Liloba, et puis prière pour aussi cette émission la mission à Lilo, parce que tu continues en lui. Na batunyo so obalandi biso. Vous en esprit à discernement. Botambo na robanga nzambe saison otozole ki saba réalité belé zoleka batu bana besoin mona loboko nzambe na niveau ya ba famille batu bazamba malade batu bazamba problème bazamba besoin mona nzambe alors ko kende place te pour problème na ozo memo kuna mutu nyonso ka zobela ata ba bisie mela ti obika covid esila aomela mela nini boye esila aomela mais Zalana contact na homme de Dieu par rapport à la révélation, c'est très important. Na bengba nzambe nyonso bozana prière. To bondela to luka nzambe na bosolo et nzamba opambola biso. Je profite ici pour prier pour tout celui qui a un problème dans le nom puissant de Jésus. Likambu nao e umeli. Malade nao e umeli. Libala nao e umeli. Mosala nao e umeli. Oza problème ba papier. Ba papier nao pe e umeli na sengi na nzamba lola. À établir et puis à tindingai au travers de la télévision on a annoncé aux bonnes nouvelles on a déclaré atmosphère de tout est possible dans ta vie au nom puissant de Jésus et bando memelo ba solution et bando memelo miracle dans le nom puissant de Jésus et pour tous ceux qui ont besoin d'une prière particulière bota numéro et ça juste appelez je prierai pour vous et vous verrez la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci l'homme de Dieu, merci d'avoir honneur sur la division en tout cas, to comme la souka numéro. Il y a mon sein nzambe to afficher en quelque part wana au bengi, au PC requête na yo, au bengi, au pamboli homme de Dieu parce que plateau la biso a futa, ali gratuité za raté. Gratuité mais za la za ka gratuité. Gratuité za scolaire. Faut te fonder papa, on dit gratuité wana et maman bilinga. Quand tu s'en vas dans la porte, maman Denise, naïe banane, est-ce que maman fouille dans l'école, est-ce que gratuité? Bah grève. En tout cas, merci d'avoir obalandi biso en tout cas. Prions pour la nation, prions pour la population congolaise et prions pour nos pasteurs. Nzambe a vraiment le beaucoup. Bozanga répéter na ensemble la pour maman capache et puis na ba bato na Nzambe nyonso ba lekara awa et ça là c'est vraiment bien. Bye, à la prochaine, au revoir. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires.
Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo timbi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada
États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet te, agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation po na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ritz Beauté aye lisusu Cynthia Kapash auti kosukola apakolaka ba gamme de beauté ya Ritz Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye, mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te. Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Ritz Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Ritz atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batiango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndetinga beaucoup na poso na bébé barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.